Elle a l'âge de 14 ans. Tout le soulage. Vous avez la combien? Nous avons la 4. Le moto va passer. Bakutinga na libosa mama yemo na arrêt transco. Vous allez bon matin. Olobate. Moi je suis élément de défense nationale, commando FARDC. Deuxième élément, de Kangié, na carte à FARDC, na carte à DGM. Tant qu'on doit Kangaï la ville, la ville, ajoute les deux cartes à la bagarre du Nicolas Ndam. Na utaki na côté arrêté de 17 mm pas mola ngolangi. Obenga kingai na patekoti ya ngambo ya Brazzaville. Awa pe ezali Kisasa. Oyoki mama poto. Ye moto abenga kingai naya na kati ya boulangerie poto yeba na makambo oya kotambola moto na mikanda na ina maboko. Kange na teni onga la lati oyo. Na GP. Zebanga breveté na TGP na GPT. Oya timida kana bato. To kange na ba criminel à poids lourd. Bandeko. Moi je suis élément de défense nationale, commando FARDC. Mon grade est bimé. Je venais ici à Kinshasa, c'est ma première fois pour prendre mon droit. Comme les grades est bimé depuis 2012 que j'ai entré dans le ministère de la Défense, aucun soutien. Nous avons allé à l'Est pour sécuriser le pays. On nous a arrêtés arbitrairement comme ça, sans avertissement. On nous a arrêtés arbitrairement comme ça, tenté de frapper sans... On ne connaît pas. Des Républiques démocratiques du Congo. Moi, je suis venu ici pour retirer mon compte. Venez d'où? Venez à Kassai central. Territoire de Djiba, district de Loulou, secteur de Kamando. Grand groupement de Bakwamam. Je suis mon membre. Donc vous êtes venu faire quoi à Kinshasa? Pour retirer mon compte. Quel compte? Quel compte? En tant que fonctionnaire de défense militaire, en tant que mon compte de... Malgré la simbili, papa banatongo na lete. Na benga na kombo ya prophète Jean-Baptiste. Na bebe comme prophète Mosakoli Jean-Baptiste. Na moto na longwa ba maboma na balabala. Na ba na butunda ba telemisi nae. Alobi prophète. Ba maboma longola ka bangwana. Telema kende ko longola ba ona ba tamabe ba rebelle ba komi na kati na bango. Yango na lamuka ki tongo mbula beti. Na bandaki na 16e mairie. Makelele. Na bandaki na 16e mairie. Ko ramasser bango. Pa na komaki na 7e mairie na ida na 4 ona pa batamagoma pa mibale na ba Rwanda mibale na lobi batindela ngai se na reserve image bande ko ngai DPS pe ba ngai bo renforcer ngai po na zanga moko to continuer opération ko lokota bango to bimi na Baramoto tozwi poilu makelele te bandi kolokota to komi na sate na va to kangi na mosu akimi na kati ya koti na sate na va akimi ya koti na sate na va to kangi na teni onga la lati oyo na GP zebanga breveté na TGP na GPT o etimidaka na bato to kangi na ba criminel à poids lourd na lobi akate mamala nate tomoni jipe ya ipe krine ye na chef de colonel alobi ba go bato ya sécurité à ville à Kinshasa mais fallait to identifier bango bakangi yasi bazu à peu près 30 personnes bati bango na yasi ba fini yasi mobimba plaire na ti bango basinga na ba Rwanda na kati banda 14 heures après jipe be ba kwati ba mosusu ti susu amena to bato ko da tirofa to bi de siasa ba kena ba to na te mena mais quand ba le service ya sécurité ya presso echo kini majeur nani Prekrin c'est dit presso ya banane c'est dit la presso ok il faut Hollanda commandant wana te ba place ba kena ba to bandeko merci beaucoup Bolandi
bande kunanga mbote na bino partout bino bozali. C'est quand même décourageant. Mboka ndeni. Mboka ya ndenge nini bande kunangai. Ah! Tant comme si on est dans la forêt équatoriale. Non, je pense même que la forêt équatoriale les armées na kama kimia. Bande kombote na bino. Na ebike ngana bino tozo souffrir pour mboka. Tozo mona passe ndenge peuple aza ko souffrir. Ndeko titre ya message na les Kabila et sa majorité fabriquée. Kanambe atindi ministre de la Défense Aloba contre Chilombo. Bozala attentif, bozala prudent. Bokoyoka ministre de la Défense nenga koloba. Ndeko na chila imine loko oyo mais on dirait bozo comprendre ngote. Bo meditaka. Ce que loko oyo elobinini. Hein? Et loko oyo elobinini. Botala mo les sources pour la deuxième fois. Voilà, bandeko. Et loko wane lukoloba. Makamo ezoleka. Eza mascarade. Makamo ezoleka ko discours eza mascarade. Yango batini bino loko wana. Po mususu aka obeta bale na penalty omone koti. Mususu omone ke passé. Mususu omone ke corner. Numéro 9 tant mususu po beta bale bobu et que mususu ke l'air mususu omone ke corner. Mais oyo bazolek sabino ke aye po beta menzadi. Donc discours obino ozolanda ka bino nyonso nyonso eza mascarade, eza biloko ya diable. Ya ozo mona beta ba bitumba, bato bazo kufa, bato ba bakila eza bokenda bino na ba distraction, eza mawa. Bandeko na likolo ba penza mingi na ba politicien na biso mboka. Ba politicien na biso mboka boyo kula peuple congolais, peuple oyo mawa. Peuple oyo amoni pasi oyo bamonaka bamboka biso bazomona yango te depuis 1966 tango bapandre innocent oyo basekaki na bango kaka ke président oyo tozwi sikoyo akoka makambo te mpo ayebi eloko te aza gestionnaire te akosala eloko moko te. Alors bato wana bayebaki ke mutu azwi pouvoir oyo c'est un homme malade akosala eloko te souffrance ya peuple congolais aye kokuta bainstitution eza kitoko babis babateau baavion biloko nyonso ya kitoko na kitoko mais lokola azalaki na gestionnaire te akoki kosala eloko te yango na omoni ntango akrakaki apesi autorisation na bandeko na ye alobi boyiba na bino me boyiba mingi te. Un président de la République alobi na batu boyiba ayebisi bandeko ne oyo abengisa bauteki mboka boyiba me botika pe ndambo, c'est-à-dire boyiba par rapport à combien. Donc soki oyibi 1 milliard eza nango rien par rapport à 10 milliards. Yango na ndeko moko akomela yenga bipasta soko muntu akumisa Mobutu muntu na fois la détraqué. Na bana bino que il y a une nette différence entre cause et conséquence. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est une conséquence. C'est pour cela j'ai toujours dit à mes disciples que le divorce, l'adultère n'est pas une cause de divorce. L'adultère n'est pas une cause de divorce. Mais la cause de divorce, c'est le non-respect du conjoint.
C'est ça la cause. L'adultère, c'est une conséquence. Français interprétation, on vraiment faut la rabia pour comprendre. Yamona tolobaka mutu so sali étude biblique te pe azapelé te ako prêcher parole te pour no tchaba toujours na libanda. Otozo ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une conséquence. Yabatuana o na aux avions chaque vendredi ba ko liaba frites na Bruxelles pour pas ba utaka ba ko kuma frites te. C'est vrai que belé ba inanga pour la vérité. Mais pas ba telemi. Bazo ba kinga ko salade. J'ai un ami to solo na ye copine na ye akendeka na uniforme parce que batu ngo basa déjà à l'aéroport ya Njili faut avion kende Belgique pour enolia. Amina nga bi copine nga wana akendeka na uniforme ti Bruxelles. Ba mususu bakoma kobeta mbunda lelo bakoma bakombata su ba resistance ba nani o baba na kobetela mutona mbunda kia osala makambo kwa malamu ba mukususu bakoma ba donner des leçons nazana moi biloko bakasi mais za mikolo te pour mikolo tona ba dossier mususu ezana batu mususu ko de balika même na média te pour aloba pour ça mawa peuple o anyokwami. Et bolandi sous peuple en France pour sengi ba cotisation comme quoi nazana ba militaire ba ke benga na Kabila. Comment konyo la peuple ba to ndengwana? Comment konyo la peuple ba to ndengwana? Biso to mona mwa mke bisengo mboka wana, kama mke mingi te kama mke. Mais bana les cas 70. Ba yo kota pena tango merde pena se eye makasi. Ba mususu wala ba koma Mobutu. Boye ba gete. Hein? Boloba kuma Mobutu boye baka ete boye na bazamba Mobutu na Kabila Kabila otindo prison atindi okuno na pasi Mobutu lobi ayibisi no kinasina bomangi bango boye Mobutu te boye ka Mobutu asagwa. Nous on était traumatisés nos parents aussi ont été traumatisés na mutwana sans pitié o benga sans pitié. Yawe bisabino so muni na mboka na bino bozana mutu boka sans pitié. C'est pas un Congolais ko kina muskate. Parce que ngande na alia so président de la République bino bolanda nga boza ba Congolais. Quel que soit likabosali na kuma na niveau te na bo bino. Quel que soit likabosali na kuma na niveau te na bo bino. Kasabu bomanga nani. Tala mutu Laurent Désiré Kabila tangwaye akangi ba mouvance wana na ba militaire banani. Ayebisi bango clairement bi soki Mobutu na bo bino. Suna yi Mobutu na bo bino nyonso. Mais il y a le Congolais, bien que bato so ko na guerre, ndenge akuteki bato non. O baza bande kunanga. Mais Mobutu. Ndeko bokla imawa, bokla ngala sango. Ya mwana bandeko, bino ba participer pa iboyali. Botika ko nyoko la peuple yo souffrance perdurer. Donc attaque ko bato mona pasi te oya RDC leki. Bato ba mende ba mokolo baza bato moko pena ke bozumbo kako nzambe alimbisa okila mona stade bato neti ba mende tango na moni mende ba déclaration so sala entre ye na Devos na Peter Kazadi bandeko na yebisaka bino badakala. Si on veut détruire notre pays bato o bani ba détruire yango bakina ko ba traître pa pi na Kasai mais na bisa bino ba nakala. Pourquoi na Kasai? Parce que ce sont des traîtres, ce sont des mendiants. Mais ngaso na lobi que c'est un traître, oh c'est une injure. C'est vrai ngana bi français bien te ko le kabino. Mais dit na yebite sur cause de l'injure. Mutu so ba ko yo o fingi ba bango mandia, mais mandia Barthélemy na Bible va benga mandia, et c'est qu'injure te. Ce qu'on a le bio c'est une injure pourquoi? Na banzi bandeko bolandaki numéro 500 je crois. 502 je crois. Na tina kimino débat ya Devos la mère Mende na Peter Kazadi. Ba traître bazaki na mi balé bolandaki balangage na bango.
bazali bato province ni tala ngana ukaka bino ka leer ba traître bazali mibale na Peter Kazadi na Lambert Mende bango baza bato ya province ni donc na Motetela na nani Muluba différence zani Lumumba yi nani Lumumba était un agent belge, un agent de Belge. So va expliquer bien ngo setembe. Yo yebi te kana yebi. Un agent de Belge, c'est-à-dire il travaillait pour les Belges. Lumumba travaillait pour les Belges. Après, mito zonga soanate. Soki balingi ba bebe samboka oya biso bazwaka les Kasaïens. Oyo Chilombo batie kuna azanani Peter Kazadi na Lambert Mende baza banani ta unazolo mwenye vérité parce que ngamsa nzambe ah non oza na N tribaliste ah mais dis donc bazanga ki maloba na Lambert Mende na Peter Kazadi KO et pas ya divorce KO Sony akomika N nini abiso ngala na N na koza na Martin Fayulu para simo kote parce Martin Fayulu azam to bandundu e ngala azam to bandundu te ngala za kote na bino mais donc na N te et puis ngala Congo Martin Fayulu azali mso to bandundu tilo madame soki muluba soki pe autapi tala ba trouble bozo mona mboka ezanga kimia nzambe na ngai mboka mezana kimia tele nyonso problème totasu o bazana pouvoir bandeko pouvoir soki eza ya nzambe te soki eza ya koyiba ebeno soki laka boye ordre kozala te parce que pouvoir euti na désordre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Le coup de pouvoir euti na désordre na fraude tala Mobutu pouvoir ni bana uti na désordre na fraude mboka na kimia te même ko na kimia te bamiyibi banini tout ça mboka ko na kimia te. C'est triste, hein? Bandikoza mawa. Ah! Aïe, 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 aïe. Naïbité aussi que tu as moi. Assemblée nationale, hein? Assemblée nationale, merde. Tout le monde aussi. Question, on a vu les réactions à la joie, à la fois de joie et de colère. Est-ce qu'on peut craindre une crise politique qui pourrait durer? L'ONU, d'ailleurs, s'en inquiète. On est déjà en pleine crise. On est, vous savez, la situation au Congo, elle est très volatile. On a déjà des problèmes sécuritaires dans la partie est du pays. On a le problème aujourd'hui économique avec la crise du coronavirus. On a aujourd'hui les problèmes de légitimité qui est toujours évoqué parce qu'il faut dire que le résultat de l'élection du 30 décembre 2018 est toujours contesté par un des candidats, le candidat Martin Fayulu, qui réclame toujours la victoire à l'élection présidentielle. Donc, il y a déjà cette crise de légitimité qui existe. Et puis, à cette crise, il y a maintenant cette crise entre
la coalition au pouvoir, donc le président Tshisekedi et son ancien partenaire Joseph Kabila. Et puis le président Tshisekedi, pour en arriver là, il a fait alliance à ceux qui hier étaient des opposants du président Kabila. Je cite ici Moïse Katumbi et Jean-Pierre Bemba. Donc on est vraiment déjà en pleine crise. Si les deux partis n'agissent pas avec sagesse, il y a en tout cas risque et beaucoup de craintes que la situation s'empire davantage. Merci Stanis Boujakera Tchiabela d'avoir été avec nous en direct. Minute et aussi là, na lukela bino nano ministre de la Défense Ndenga Zoloba oyo affrontement voilà yango. De ses engagements vis-à-vis de son partenaire pour éviter la déstabilisation du pays. L'ancien ministre de la Défense précise que l'UDPS, son parti, ne facilite pas la cohésion nationale depuis sa création. On l'écoute. Ce que je reproche au président de la République, Tshisekedi, premier point, c'est l'UDPS. La lutte des 35 ans, ils disent, mais pour quel dividende? La cohésion n'a pas réussi. C'est la coterie au sommet de l'État. Et ils s'arrogent le droit de parler au nom de tout un peuple. Qui dit que le peuple congolais n'est que UDPS? Non, non. Fait son papa que son âme se repose en paix. Il a été nommé par le maréchal Mobutu 11 fois. Mais pour quel résultat? Ce sont toujours les autres qui ont tort. Et ils ont toujours raison. Donc ils ont un égoïsme dans leur ADN. Ça, je le reproche. Je croyais qu'avec le temps, il aurait changé. Hélas, tel père, tel fils du temps. Non. On ne peut pas au sommet de l'État s'arroger les droits de tout régenter. Non. Tout ce qui est bien, c'est à eux. Les autres n'ont que tort. Hier, maréchal Mobutu, Mosé Laurent Désiré Kabila. Ils sont allés à Genève. Hier, Vidal Kamere à Nairobi. Ils sont dans une coalition. Kamere, les sorts, nous les connaissons. Qui est ce naïf qui peut croire qu'un directeur de cabinet peut ordonnancer les dépenses de l'État? Jamais. Il faut que les titulaires ordonnent pour que les dépenses soient effectuées. Les 100 jours, on en a parlé. Et la suite, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vision claire et nette où il amène le pays. Regardez un peu la direction du gouvernement. Comment pouvez-vous vous imaginer? Le chef du gouvernement, c'est le Premier ministre. Il n'a jamais présidé un seul conseil des ministres. Le président de la République, qui ne répond pas des actes du gouvernement au niveau du Parlement, il les préside chaque jour. Qui va répondre? Je l'accuse de n'avoir pas compris quel est son rôle en tant que président de la République. Notre président, Minembwe, il suspend. J'ai peur que ce soit quelqu'un qui commence quelque chose, ça n'aboutit pas. Le peuple congolais n'est pas que l'UDPS. Ils observent, ils regardent, ils voient le retour de la manivelle. Vous ne savez pas comment elle sera. Ils canalisent les aspirations de tout un peuple en tant que jeune. Mais son manque de respect pour ses engagements, c'est une tare terrible qui est dans l'ADN. J'ai énuméré Genève. Ce qu'il fait aujourd'hui comme consultation, qui vous rassure qu'il va les respecter? Parce qu'il n'a jamais respecté rien. Et en espèce, la Constitution, la loi mère de la République, il ne la respecte pas du tout. Qu'est-ce qu'il reproche au FCC? On ne peut pas débaucher les gens pour se faire une majorité. Ça. Qu'ils reviennent à la raison, ces partenariats qu'ils ont signés et pour la paix et la stabilité. Au point où j'ai prédit, si Dieu nous donne vie, attendons la fin du mandat, l'UDPS sera mort. Bandeko, na banji boyoki ministre de la Défense Ndenga Lobi, à Lobi, azako reprocher Tshilombo. Bolandi moi, azako reprocher président de la République. Et puis, aouti ko loba lisusu ke depuis président Ebanda Tshilombo azana mandat na ye, premier ministre a président réunion à Damokolo Mokote. Alors, bazako traiter Tshilombo de l'incompétence. Ndeko nangai boye barake makambo boye bayango ke tozana moyini pe monguna ya République comme Kabila na équipe ne ya majorité bavandi awa boye bayango ke sobo telemité to continue boumbu pendant 30 ans. Merci. Bandeko tokota na boumbu pendant 30 ans. Do bandeko nanga eza mawa oyo babengi mawa totala susu oyo soki ola exceptionnel.
biso ba congolais toza ba pere ka monoko pamba o ngai nga résistant atambolaka na ye omoni yango na aotamboka na ye osala fiere na ye azolakisa bino ke nazofaire souffrir bino mais bokosala ngai rien yango nozomona badécision nyonso tato azozwa kote na bango ezosimba alo bandeko namoni nakolakisa so eloko te pasi baminute pende esili nayebi te so nakolakisa bino moto so natika na kobe minute wana soki 2 minutes mais bandeko naza vraiment koloba na bapoliticien ya Congo nayebi ke bolanda nga mpe botalaka nga mais bozala na mawa ya peuple azomona pasi des années Kabila azwi bino na otage kaka ye avandi na bino 20 ans kaka ye amemi bino so na kingankati kaka ye azoko bloquer Félix bon a bloquer Félix c'est normal parce que ça kibokozi ya koyiba loko za koyiba entourage ya Félix so balobi ah non Félix faut tellement tamo hotelema ouais mais OK olingo kendi wapi on zongi ne pega mbala moko parce que bayokanaki je te soutiens tu me soutiens aussi si A tend vers B B aussi tendra vers A c'est ça le principe de la réciprocité ezaka ngwana ah bandeko eza pasi bazala mo à l'aise bo bandeko en tout cas na suki wana suki na ngina loba ba mi bata ezate to so la prochainement pour na likambo ya téléphone penza mo ya bien penza monani pote na sala kata même 50 minutes même 1 heure parce que bato bele bazo benganga ke mais tozo yoka elengi ta tozo landa yo mais mbala mo mo nekati oui bozo yoka elengi mais bo fongola maboko bo fongola maboko tozo me loko ma longa comme ça na pesa ngona ba vrai formaticien na zongi la ba titre na nga kala oyo bana lo batinga na bazo finga alors na zo finga te alo to yoka muto yo na ebite so alo binini na banzi na roba mino kombo na été mais na banzi bino mo boyebi. Et ma position actuelle, effectivement, peut-être je vous le dirai après, est que le deuxième épisode, que je me rappelle, parle de ma propre grand-mère, la célèbre grand-mère, que je viens de voir d'ailleurs il n'y a pas une semaine. Qu'une femme, on ne se la partage pas à deux. Si on se partage une femme à deux, l'un doit être clandestin et l'autre doit être au grand jour. Mais si vous deux, vous voulez apparaître au grand jour, des fois ce sont les machettes qui vous partagent. C'est africain. Le pouvoir, c'est comme une femme. On ne le gère pas à deux. Soit l'un se cache et l'autre apparaît. Et si vous tous vous voulez apparaître, en tout cas, l'un triomphe sur l'autre. Le troisième épisode, c'est le 24 avril 1990, lors du discours de Mobutu. Et je vais demander au président Kabila de retenir que ce qu'il va vivre, c'est ce qu'avait vécu Mobutu. Parce que tous ceux qui lui étaient proches, tous ceux qui lui étaient attachés, l'un après l'autre, en commençant par les Kengo Wadondo, 10 fois Premier ministre ou 5 fois ou 3 fois, chacun avait plié bagage. Donc, chacun devrait lire les signes de temps. Il y a un temps pour tout. Merci, il y a un temps pour tout et il y a un temps pour toutes choses. Bandeko nangai eza pasi pour na peuple o yaza komona eza pasi. Mais bandeko eloko koyiba kalate tocha mboka na mabondeli sinon te B200 et ozala eza okamusanga soki vraiment baokina dire oyo soki Tshilombo okoma na février to juin 2021 azalaka na pouvoir parce que bango bakoko entraîner na justice na ndenge moko ya ba preuve o bazana yango. C'est pour cela faut pas vraiment soki Tshilombo alobelo moko botyango en considération. Na yebiseki bino ke ndenge nini ye ako kende ko dissoudre par assemblée to abimisa makasi azanga défense. Mutu azana défense même bapesi les deux chambres ya parlement. Et le mot ça les até parce que la défense té. Boyoki ministre de la défense il y a de la défense nga lobby azako reprocher avec quel ton hein azako reprocher na tonini po ayebi ke Tshilombo ako kolongola ete
ayebi ke Chilombo akolongola ete soka sakani atini bakangi ye sikoyo yo okoya kozwa décision pour décision de servir banani pour décision esala nini décision de conseil lokomote parce que défense vaut même bazwa tout yo za na défense bazwa yo même intérieur mais yo za na défense parce que défense n'est pas simbi nyonso na ba pays dictateur ya ba dictateur alors ndeko soki bokina lire oyo to senga maona nzambe sinon te ezama parce que Kabila n'a pas un cœur humain. Kabila a un cœur de lion. Alors un cœur de moya mutute. Daba mokolo na balambere mende bango nyonso wana baza benemi ya peuple. En tout cas, soki oza motema malamu yo politicien bima kuna bosala tubo isoler Kabila atikana défense na ye boto ye bandeni e osala parce que Kabila soit kasi ya la défense akoboma bat nyonso et suka nango po mona ye bakangi ye brusquement. Suka nango suka sakaniko boyo kapeke ye bato bazo zala simana ye bako tourner ye bako kanga ye et akine prison richesse wana akotika yango bino bozo yo kanga ye bako nzo ya kuna webisa Kabila ndenga zo kende yepe azo kende ke nyoka nyoka po akeba yebe bako kanga ye ba mbongo sa zui to ko récupérer yango merci bandeko bino tuto na nanga nzambe apambola